oyo garde corps ya Félix rapproché toza na réunion ya kanisa ki ayeko awe na réunion ya Félix mais akwei na réunion ya ba combattant donc embuscade donc ye oyo bandeko awa tozi toza infiltré pour na réunion au armée na bino otuko boma ba congolais na Goma Félix otuko boma ba congolais na Goma comment Félix na tambola kinawa na liaki na ye mais les lois ont pouvoir azo yiba ba millions de dollars na ba camel peuple na zo souffrir non ba on ba de wala ngai bino ba to bauti ko formation na kibomango ndeko papa tato kocha na mutu makasi te to ko pomper bilo ko pomper ko bambana bandeko awa toza en face na garde corps pour approcher à Félix aye ko infiltrer biso bomoni ba combattant au complet ye aye ko infiltrer biso non nazu mte na uzo ka ye kaka nazu mutu te na ucha ye ndeko la ngai bandeko bolimbisa ngai o boza en direct eza réunion ba combattant toza mamba ba combattant te mais na uzo ndeko papa tala no koto oyebi ki ko place mabe kolia pata na otepo awa to beta yo mbila roya ba okanga biso batiki biso oyebi ki ko place mabe bandeko bolanda aza garde corps ya Félix aya par hasard sache que bandeko botala awa tokangi infiltré garde corps ya rapproché à Félix azotoka bomoni déjà aza infiltré à Félix et to récupérer donc aza muta Félix donc c'est ça quoi donc bandeko bo comprendre que toza infiltré na ndeko oyo bandeko bolimbisa ngai en tout cas ngai bato oyo ngabo il faut na joie kaka ye oyo sikwa kwei na maboka ba combattant ye wana bandeko na ngai ndenge za boya en tout cas akozo appel lumbe na ndenge ya blague te donc azore a quitté azore se représenter que aza garde rapproché ya Félix Tshilombo donc bandeko botala bozo mona comment bato bateki mboka d'ailleurs nazo kama na ndier boy feka bando beta manga mbala moko wa isili nango ngai oza très bandeko oyo aza garde corps ya Félix akwei na maboko na biso awa si on ndeko ozoye ba ke place ko place mabe c'est là où moi j'ai compris directement que non aïe na yé mais flou il comprend non répondre non bien bandeko awa toza en face na garde corps pour approcher à Félix aye ko infiltrer biso bomoni ba combattant au complet ye aye ko infiltrer biso non nazu mte na uzo ka ye kaka nazu mutu te na ucha ye ndeko la ngai bandeko bolimbisa ngai o boza en direct eza réunion ba combattant toza mamba ba combattant te mais na uzo ndeko papa tala no koto oyebi ki ko place mabe kolia pata na otepo awa to beta yo mbila roya ba okanga biso batiki biso oyebi ki ko place mabe bandeko bolanda aza garde corps ya Félix aya par hasard sache que baza loger te na tozwi bino te ndeko na ngai fo nazwa mutu oyo po soki azwi yo bakobeta yo bato oyo bandeko botala awa tokangi infiltré garde corps ya rapproché à Félix azotoka ndeko na ngai mutu oyo il faut bamona ye bon yo la réunion
Bandeko moto bozo mona. Mon cher ami, il n'y a rien qui va se passer. Ok, bandeko basengi tokata, mais bomoni déjà aza infiltré à Félix et to récupéré. Donc aza moto Félix. Donc c'est ça quoi. Donc bandeko bo comprendre que toza infiltré na ndeko oyo bandeko bolimbisa ngai en tout cas ngai bato oyo ngabo il faut na zoyer kaka. Ndeko tika il faut to zoyer na. Il faut aller vérifier. C'est ça que vous devrez commencer par vérifier. Non, non, on ne parle pas français ici. On a tourné dans Oyo garde corps à Félix rapproché. Toza na réunion à kanisa ki ayeko awe na réunion à Félix mais akwei na réunion ya ba combattant donc embuscade donc oyo bandeko awa tozi toza infiltré à kanisa ki ke azali ndeko à kanisa ki akwei aye réunion ya bato à Félix donc aza garde rapproché à Félix donc ndeko ndenge oza boye okwei place mabe makasi donc oza place mabe makasi garde corps rapproché à Félix na hôtel Oyo Azali azala qui sûr que eza réunion ba garde corps à Félix ye oyo siko kwei na maboka ba combattant ye wana bandeko na ngai ndenge eza boya en tout cas à cause appelle lumbe na ndenge blagité donc azore a quitté azore se représenter que aza garde rapproché ya Félix Tshilombo donc bandeko botala bozo mona comment bato bateki mboka d'ailleurs nazo kama na ndier boy feka bando beta mangamba la moko wa isili nango na mona éviter lo ni tozela wa pona ba mindele o be pani bandeko botala un traître bandeko nanga bozo mona ba garde corps ya Tshilombo ndinga koi na mutambo Pour la réunion au armée na bino Otukoboma ba Congolais na Goma Félix Otukoboma ba Congolais na Goma Comment Félix na tambola kinawa na liati na ye mais les lois ont pouvoir azo yiba ba millions de dollars na ba camel peuple na zo souffrir yo ba on boti de wala ngai bino bato bauti ko formation na Kibomango ndeko papa tato kotia na mutu makasi te to ko pomper bilo ko pomper ko bambana comprendre to tunyo il faut qu'on réponde ko ko ya awa libumwana eza rien bon ce que ko bo matotuni bino bato na lobia bino bato to za formation ya Kibomango non yo pe ozaki na Goma non est-ce Félix oki bato na passe nani wa Asani wayambo yaka nano wayaka no lobana no zolo bani allo mamamba zolo ba n'importe quoi mais boza ba fan na ye mais awa makamba musique ezali azo ba ke boza kana ye wapi alinga bamba yiloko moko kasi place albi bozala kale yeto zakana ye yauti kisasa alobi amona barungo nenga lobi mais yo so oza traître ndeko na ngai oza traître bandeko oyo aza garde corps ya Félix akwei na maboko na biso awa tellement toza place ya mindele yango moni ke toza ko bandeko bandeko mutu oyo un traître collabo garde corps rapproché à Félix a se trompé na réunion à kanisa ki réunion ezali ya
bato na bango zendeko zela nano okocréer omoni awa ndekolanga ocréer des ordres awa mbila okitawa ocréer des ordres bale ko mutu oyo bozolanda en direct aza très proche ya garde rapproché ya Félix akanisa ki akiti na réunion ya bato ya Félix Nzoka a créé na akiti na réunion ya bakombata azoloba mutu bazoloba wa mwana Denis nani na vanda ka koto oyo bazoloba soki mwana nani bazoloba soki bala mwana siko ndekola ngai tatu yo siko yo oza garde corps ya Nyakeru ya Félix yaya mbuta kopata patate to ko pompe yo biloko libumo yo ko sopanawa yaya to ko pompe yo biloko bilomi chopwane ko sopamawa na mbila okitawa kutoza oza kao osio yo ka sola biloko ninge depuis osio yo ka sola biloko bande ko boze la réunion nano après to si anon muto yo c'est un traître. On a lu la carte, vous avez vérifié la chambre, vous vérifiez la je vous ai donné la carte, vous-même vous m'avez remis ça. Vous m'avez remis ça. Ok, ça va, na kati pona moto aussi, on a peut-être aussi, on a bandeko, merci.